Il y a pas de famille. Il ne fallait pas famille maman chaque réagir. Bah réagir on est la guise. Pas réagir dans le bota. Bande quoi maman chaque. Et c'est normal que maman chaque azan de qu'on a bango. Mais non franchement, ma famille bazana te mama bezana ba famille na ba famille. Nga en tout cas famille à maman chaque. Et ça n'inga pas si na motema parce que makamba osala et mon azomi tout na dans le bota so bazoye ba ke mutu ba osala mavongo wana et ça maman chaque. Maman deux jours pour être lobby na maman Denise Nyakeo atindi enveloppe ne vimba ya chocolat et ya Ekomi famille ezui. Attends. Ekomi famille ezui. Na ozwa wana bazui na bango mais na suka na maman ti le programme ezo pesa maté. Bande kwa maman Chako kasi. Souci na bango eza ba ministre ba pesa na bambongo ti wapi po nani hérité. Nani hérité. Leur écran. On a chanté. Bonjour dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez. Moi, votre humble servante Zizou Zidane, Zetamounene Ndenge Bolingelara. Vraiment, Kobenganga et ça, ça est au mitema. Et Bisson Suskato Zali. Là, carrément, je vois ma patronne Jodette Waikwa et Bob Waikwa. Lorsque les autres, il y a Missuninae, Oyo Bazali, Nandenge Bazali Laka, Sogoye, Okokokate. Leke Mokonaza, Mokondi, Viviane Diasonama, et si vous avez apprécié vraiment Motebele, Bisso Akara Sangoma, depuis il y a 3 semaines, Tozonio Komakana, il y a disparition à un moment à Bisso, Jackie Diala Chako, Tikagi Bisso, Momo inopiné, Tovani Tolali, Tolamuki, Zaki 14 heures passées, Toyoka Bazo Ben Bisso que Chako a koufi. Toké on a HJ, Toké pour ta réalité, Zaki Yango, Toké pour Tikaena, clinique qui nous a pas babombi nzoto ya kondo Chako. Donc si les lots enterrement zo samate ba imboka bazo tuna enterrement zo samate pourquoi Azaki grande Azaki azad doyen azaki icône pourquoi ko kufa pe corona et ça la 3 semaines à morgue et bimaraté bandeko to kane to kabolé. Je suis pas seule là, hein. Je suis avec ma consoeur Maogi voulait j'aime l'appeler la give dans la give en a plateau. Solana la give tout solango vraiment tout développé parce que bino ba boza li banda biso bozo nga boyeba qu'est-ce qui se passe biso ne kala a mi sabino nini ezoleka pourquoi quand ya maman Chako ezokunda maté là carrément je dis d'abord bonjour à la give boni zoto. Bonjour Zidane Lobota Zetamounene ça va par la facilité en tout cas nous sommes bien nous sommes en contrôle dans un contrôle nous sommes bien. Tovandaki il y a 3 semaines passées, Tozu Sangwamawa, qui a tiré sa révérence, les lois Asuna Bissoté. Donc, Toro Bandengini, pour les lots, si les lots de Toro Bano, la jour à l'élo, au Tovaningano à l'élo, quand il y a Jackie et Zakakana, morgue et à clinique chinoise. Raison Zanim. Dans le bota, Makambia, Maman Chako, franchement, n'a évité dans le bani. Et ça l'a pas si. Et ça la mawa. Et l'on la moi. Il n'y a pas de famille. Il ne fallait pas famille maman Chako réagir. Bah réagir on est la guise. Pas réagir dans le bota. Bande quoi maman Chako. Et c'est normal que maman Chako azan de qu'on a bango. Au babo terminer famille moko. Mais babo ça n'a pas été que maman Chako azan a famille oyo. Il a vécu na bango pendant 49 ans. Na musala demi-siècle presque elle a fêté jubilé l'année prochaine maman Chako. Mais non franchement ba famille bazana te mama bezana ba famille na ba famille nga en tout cas famille à maman Chako et ça n'inga pas si na motema parce que makamba osala et mon azomi tout na dans le bota so bazoyeba ke mutu ba osala mavongo wana et ça maman Chako. Vous trouvez ça, maman Chako, la volée, finalement, tu comprends. On comprend plus qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour la nini kassi, est-ce que, si c'est maman Chako, est-ce que le gouvernement est soudé maman Chako? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est famille balingini. Famille, les premiers abos, ils bandent comme là partout dans le monde. Les premiers abos, moko. Bande quoi maman Chako balobi boé. Message on a inventé et zanga pété za bango moko. Je crois na ba chaîne muzuzu, bozo tango na bande ko ba filmer na ba téléphone. Balobi boy. Na matanga
excusez ya papa Wemba bazwaki eloko te na matanga ave Inga bazwaki eloko te na matanga ya mama Chako il faut ba obligé il faut bazwa eloko parce que na de matanga na bazwaki te il faut ba récupérer batika na souvenir on a zoka mo o bazo utiliser il faut yozo bagutu bazwa na okaki mo ba utiliser il faut ba bénéficier est-ce que tozo kufa pour famille na bénéficier ba on a français kasi po batu ba yoka bango ne bana sur match ko makasi lokwa match ko dai produit na bango abana o sala bango match ko il faut ba bénéficier na mutu ya mama Chako mais c'est pas normal Zida Lobota et c'est normal té Mama Chako azaki artiste comédienne ou a travaillé makasi. Le soki mboke ninge kunda Mama Chako. Et sa famille n'a été fait obliger gouvernement pour kundaye. D'ailleurs, Mama Chako t'a koufi après 2 jours. Première réunion à l'assistaka. Tovana na ba président Masumu ba président Lomé ba ma président Marilène tozaki pende belé ba sai na ba esobe. Bande ko baloba ki boye. Na famille na ye. Ba bibi so toza famille na ye ya musala. Toza décision te pour toza décision te na ibembe Mama Chako bino famille to bengi bino to yeba to sala nini to banda wapi babanda na bango bongo mama ngai moko mona zaki témoin yaya ce que s'est passé au que ma famille biologique na famille artistique ba ko tarando yo kana expliquer Mama Zidane e banda ki bongo parce que na so bando batali na MT la patrona réunion wana ezali kuna tangu to sololi ndeko na mama ani oya vanda ki ne mko Mama Chako kufi Maman Anna alobi boye. Président Elombe ta posé Elombe atuni. Président mason Jean ta loba ta vanda kimie. A répondre papa Elombe. Mama Chako aloba na ngai aloba abana ko loba na biso botan azala bommo. Ke mukolo na kokufa. Bino famille na nga bokozala musika ya ebembe na nga. Soko maloba mama ni famille na nga bokozala musika ya ebembe na ngai. Elinge lobake. Ndesko posé Elombe abakisa bidon. Elinge lobake Chako alobaki mukolo na kokufa. Famille na musaba sani bakundaye. Alors maman ni merci na message toyoki lokola Chako alobaki famille na musala kundaye botiki la biso charge mais lokola kufi na HJ na nani na charge ya maman Denise Nyakeo ou ya fondation Nyakeo botika boko c'est 2 jours tous la fondation oya vers biso poser le mal ba na réunion boule biso to kokende vers batute batuna gouvernement de baoya vers biso to kofeli icône ya mboka mais ça poser l'ombre et après yango pe ce message est respecté maman c'est et le besoin ils ont dérangé biso de ngwana message des qui passé par poser l'ombre ta poser le bas qui yango dans le bota bande ko abi merci maman ni na bande ko ne a famille maman musoleka Mama Chako to somo na pembe wana wazoleka comme ça ba interview wana alors merci papa to ki bino biso to zotalela kaka bino famille na ye ya musala Zidane. Oh jusque là tu comprendre bien te obi famille na biologique balobi na famille artistique boye biso tozotalela kaka bino ndenge nini bokosala po bokunda mutu na bino voilà mais ndenge nini eloko nini ekoti na katikati wana biso mama na okelo malembe po bandeko bana na nga na Jodette ikwa TV bandeko ba comprendre pourquoi biso pe ba commettre tozomi tuna pona ni mbilinga wana eye na simana yango tangu sikoyo bango balobaki baotalela biso ndesiko présent et le malabi ça va bopesa biso 2 jours total na réaction ya mboka to ya gouvernement na ba ministère kitso na ba fondation et tout ndenge ba ko réagir après biso to benga bino to sola to ya rendez-vous dimanche pour sa réunion maman 2 jours pour être lobby na maman Denise Nyakeo atindi enveloppe ni vimba ya chocolat et ya ekomi famille ezui ekomi famille ezui na kozwa wana bazui na bango mais na suka na maman ti lelo programme ezopesa mate mais avant tokoma na programme esali biso pasi bacomédie mpo na nini ntango tosalaki première réunion tokaki famille Mama Chako ndenge elobaki na biso mpe tobisa bato yoki tokosala ndenge chaque moninga na biso asuetaki ezala ndenge mpe ezalaka kaka ndenge ezalaka kaka ndeko na biso Gabriel Bolembo abimisi uniforme motif tosomi biso nyonso tovandi na otosi totongisi evandi mbongo mama Denise Nyakeo apesaki
ba mécène ebele ebele bapesi bango ba ministère ebele Zidane Lobota bapesi mbongo lobi bazali na ministère moko bapesi bango enveloppe. Honorable Gisèle Mwabilou après Simon. Honorable Gisèle Christelle Mwabilou. Christelle Mwabilou. Christelle Mwabilou au hasard DG il y a RTGA après ça contribution est bien. Contribution est bien. Et ceux qui wana te maman. Mais c'est moko na nzela ya fiston sai asomba déjà cercueil. Donc marche en kofi le bien sombi cercueil. Aboyaki ba comédie ba senga cercueil na TV na respect azana envers maman Chapeau. Asombi cercueil azuna ba corbière afuta déjà ti le ba futa. Les boulou nécropole ezali na compte ya fondation Nyakeo. Apesi mbongo apesi libulu maman. Nous sommes kokunda zali famille elobi boye. Bakokunda chaque côté ce qui ministère qui tue a kundi chaque côté au moment où on va faire ministère qui tue a kuna machako ministre aza l'étranger dans la voyage. Le ministre à l'étranger dans le voyage bandeko autorisé la ministre ti soit quel voyage de service soit une mission de service donc ministre soit côté biso to ki balobi famille machako balobi n'avait inga bazwa qui te ba bénéficier na papa ba bénéficier na maman chako il faut ba bénéficier alors il faut ba soma le pangu na mbongo ya mama Chako biso to linga to tuna bango le pango ba oluka bazoluka le pango komi nini parce que mbongo le pango c'est déjà premier dame asaleki baba honorable ba oleka ministre ba oleka papa na biso ya biso ya pesa ba nomination ya award asaye nani comment award nene zo échapper ngai aleki de ayaki tikuna aleki a pesi contribution na oba ministre ba pesa ya rolobate bande konanga pardon tozo na osenga na régie ba tira biso photo au lobby bande bazaki na primature bande ko Machako bazaki na primature pe ba recevoir ki enveloppe bande ko bino bolandi bomoni mama ni wana en chair non ça bande ko neye délégation zaki ba outil de partout ba outil ba katako kombe ba outil ba loja ba outil ba poto ba outil ba wapi ya kishasa rolobate ba ye matanga ya mama Chako. Maman Chako du coup, au hasard 4e personne au chokou la famille, au bas au dans la course au coup, 4e personne maman Chako, bah qui bon ok, mais maman Chako bah n'empêche, bah qu'on est là, de qu'on a bango to boy tazaki star, yango bango surtout bah bah qu'on est la maman Chako, mais est-ce que bon on reconnait maman Chako dans les coquité? Est-ce que bon on reconnait maman Chako dans les coquité à Solwana? Gouvernement to bé la raboutou, mais gouvernement est son autre gouvernement qui tongo. Soyez déjà première dame à ça répondre, écoute tongo déjà, et ça manque à respect famille maman Chako. Parce que maman Denise a ça qui peut ça ma coquille. Oh et coco kunda maman Chako pour à honorer maman naie, à honorer maman Chako. Atili déjà mon bas kunda maman Chako vraiment bokangi bon ma dia première dame boye, atili ba kunda mutu, bino bo 20 donc bo sala nini. Pour mo lobani imagine bo pe sa famille maman Chako. Imagine bozo pesa bande bon sabiso le pan en côté ni bo luka pour na matongo na ba quartier ko matongo to za ba commissionnaire ba ige bazawana so mo pesi biso ba commission ba ko ba ige ba luka no ba pango bolongo la mbongo le pango bo luka botika mbongo kuna mama Chako ata libula pa mato kunde to mesana ko saba pierre tombal to ko sela mama Chako pierre tombal to lemba ete to tikete pona za copine azaki camarade azaki maman Rose un sujet mon tabou boké pour moi Chako bo sola bo partager qui toko a bombele le côté a bisonia surtout la give to mona qui message moi maman Chako qui tout à l'heure to un message wana to chango maman Chako lobaki bo pesa ngambongo na ngana lia bo pesa ngana lia siko to na za bo moyi na boy ta na kokufa basa nini ba welela famille na ngaba lia ko famille na ngaba sa ki théâtre maman Chako a lobaka déjà makambo bi tango za bo moyi. Mais bon, le coup la pembo canabiso, basika biso kabo ba reconnaître comme artiste était en fait, nous mon toujours kufa kabo. Maman Chako na niveau na déjà 49 ans de métier. Akome akokaki ko bénéficier ata le vivant oui. Tant waza bon moyo na compte à l'état. Le pango na mutu maman Chako kofi na moni mo taxi. Je connais na escale no chana ba maman Chako lobi que moni na atom sa tasi ba bela maman Chako na lelo soma mutuka te non bande otolanda na pasa give zo pesa pasi to kama loba maman Chako place loba ke to pesa mbongo na ye alia so to tiango c'est parce que ezan bande ko batikali ya génération maman Chako oh mibiso ba génération maman Chako ba maman pembele ba maman bipendu ba maman suke ba maman linga ba maman boli baza wana ba maman bele ba maman bomengo
bazana bandeko lelo tozo pesa merci na première dame honoraire maman Denise maman Olive Lembe Kabila na ndenge lelo apesi papa Sonzo lisusu pema là vraiment photo le bango vraiment à haute voix lelo papa Sonzo azo pema à voltade à vandi et pas na yekune sika zali alia Thomson ya tokisa ye alia lo sona mafuta aza na kimia parce que aza pa na ye amela ma lo bona lipa okauka aza pa na ye aza problème régis autres aza problème courante ana problème refuta bon asuka sana te bandi rose c'est ngomi le papa Sonzo attaque ya okena kimia po aza na place déjà maman Olive Lembe première dame honoraire a pesaye avanda président non seulement a pesaye ndako mais à chaque fois abetaka tout et papa Sonzo aye baso papa Sonzo zana iloko olia toté. Parce que maman Olive Lembe, maman Waro, maman de cœur, mère Kadif, pour quand ta mère Kadif, parce que maman va cas difficile, maman Olive Lembe. Yes, est-ce que Zidane à la fin de l'année a relié na bana, a relié son sololoso. Avant mon toit, pour son solé peu malade, mon robela. C'est quoi y a tout na est-ce que bana na balié, Andina a yé non est-ce que balié, alaka koyeba. Ndeza soka vandi. Non c'est ma papa Sonzo ndako afuta maita afuta courante makenda ka kitisi basaki na mfelo papa Sonzo bande boza gitoro makasi papa Sonzo aza malade akemba moko na centre de santé à initiative plus azu soin eze c'est makasi komona ndengo na bomoni ke papa Sonzo toyoka yoka souti na kobela na koloba loba parce que azu avant moko papa Sonzo tikala ka moko RTNC chaîne moko ya mnene ya mboka na éviter mboko na ezo batito sala sikoni na mboko na oyeba te Zidane lobota na mutema passe papa Sonzo aza au moins état na ye normalement na pays développé ata ba pays développé en côté ata na pays ba pembe na biso na ngamba fleuve wa mama papa Sonzo aza mutu afana na ndako Zidane o so soit démarche papa Sonzo tambo agenda musala asala katile lo chaque jour j'étais non boy parler papa tokena na sala émission papa Sonzo devant RTNC papa autaka kinkole aye RTNC asali musala et puis alongo appel avant président alongo à 16h30 lokola fonctionnaire nyonso azongi papa Sonzo na émission na miko na nga dekarabi mwana na ngai na zelakata RTNC apesa nga passion na ke novembre balingo pesa ta passion te po azana bon moy po ba kopesa mbongo ya passion bazoli na passion za kufa po mbongo na passion ba mela bane ba piate non c'est pas bon badeko bozo mona ba papa boyeza bien mingité mage ba pesa la bazo pesa tension bazo pesa pension te po na ni papa so na ba tension makolo na mabele se pour la kati tolo bambala bonya ta yo moko boye bandeko to sala musala auto sala pesa pona biso musala ezo déstressé ezo sangisa ba famille bazaki na ba problème il y a pas de ce métier bandeko so musu boso ba caméra to vanda boy pona ko édifier c'est toujours pour édifier pona ozongisa ba bota pona ko lendisa mitema bandeko onyo surtout to sala awa pourquoi to bénéficier na ngote pourquoi to bénéficier te bandeko ta biso to lete bana biso balia le papa Sonzo bo épargner papa Sonzo pour pesa pension na ye avant na ndako azwa mbongo na ye enjoy na mbongo na ye donc voilà to dans société to bandeko ba message à maman Chako par rapport à la famille na ndenge na message wana surtout ça même moral notre caméraman so ko balancer biso image ya maman Chako nenga lobaki L'heure est grave. Bokoto na chanter toi. Ba famille muso ba komo lia biso ka po batikala na mambongo na biso. Yango na zolo ba kondi le sanga lego na za vivant. Ngai shako ngai le sanga lego na zo tambola. Po aso na kufi bango basala ke loko te. Bango nde ba komi ko ba komo lia. Mo siko ngai na sala ke loko na tikali ko lia loko te. Na zo tele taxi yo zo le kan. Kasi y a pas de succès à ça. Oh. Mo laisse L'heure est grave. Bokoto na chanter toi. Bolandi bandeko maman Chako de son vivant botala langage à lobby donc voilà ayebi famille na ye bien donc ayebi famille que soki akufi bakowela mbongo bakosa n'importe quoi pona ma bopesa mbongo na ye alia mbongo pe bazui to problème na biso eza que mbongo bazui ba épargner ba comédien na kati ya association ya nini ya comment on appelle ça encore ya organisation ya matanga na ye est-ce que bakokabola ngo bena ba uchi kata ko kombe
baza biso bakakola bien katakoko melodia Londres poto nyonso to biso tozotala kaka bino biso intérêt na biso eza kaka diala akende kovanda na kimia akende na dernier demi-heure na ye boti kotika ye na frigo lokola Thompson aza Thompson te aza moto tosaki mokili donc tosaki na ye mosala ere tozovanda boye biso tozomonaka biso tolemwa lipa na mao tokatani yajeki aza na morgue donc toyeba kutuki aza na cimetière déjà azopema na ye ki aza kaka na morgue ya malili liwanza malili kaka wana akei mais ça ka beauté bato bazovandisa na mort pour intérêt ya bato batikali ngasi kozita lobota zeta munene azomituna bandeko ya mama Shako kasi susi na bango eza baministre bapesa na bambongo ti wapi mpo nani hérité mama Shako aloba na bémission moi c'est papa Kimbantika ndo pendant 7 ans mariage papa abalaye papa Kimbantika leki na teba lobi babokola bana na ye na ya famille ya Kimbantika na famille ya Shako mais nzambe apesa bango mibale mwana te lopango boluka bo hérité po nani alala kasi lipasa na komba nani lopango boluka basombe za komba nani bakosoma pete parce que bamona bayoka na tending niveau bakabola mbo kata komba osika osoma lopango ya olala na ngenge te faut peut-être pas nager sur ma kata komba wa uti boloja wa uti loja sa uti poto siko kuna siko bandeko bapopo tozoteni bokanisa teke eza na esengo eza na mawa toza na pasi na kati ya Kinshasa na minute oyo na Kongo mobimba pe libanda bandeko nde bozobenga butu moyo mais programme eza ndenge nini gouvernement to nde gouvernement te gouvernement esepesi makambo nyonso eza ebembe ya liboso ebembe moko ya liboso oyo bazosabote na niveau bona famille mama Shako place esala biso siko so mozina eza ke bakoma oboma biso mama Shako la famille c'est parce que eza ba famille baza na manque lokola makambo to mona pas mama Shako eza famille nyonso te bazo rappeler biso so liwa makasi ya Dadi Dikambala atiki bana bana polele boy nani dati yo lelo nzamba abatela mwana aye bana bazoyemba nzamba soma élevé Dadi Dikambala va être de l'avant maman Dadi Dikambala bola na mwana bo s'abonner vraiment bo s'abonner lelo famille na ye ba bombi mbongo na compte bloqué on ni mdana bana ni bilo go chapa bloqué abimi kusu Zidane ba famille de ça sonne bo pona nini et pas la biso ba pende gloire à Dieu pour ma mabona ba pende ko zala jamais atale ki nanga muke gelo givule megabou mwana suka na biso akono jamais kutu buzoba na ko boko ya pas la famille jamais ata za na ngote ba givule ba ko luka partout ba honorer ata ko rendre ko na bango soki ba monike bazana ngote bako et puis ba ko zala bibemba ba pauvre kuna mandeni bibemba ba pauvre kuna so ba lingi honneur c'est que maman wa ro c'est que faya et puis so ya na silencier mutu to yebate bo surtout ki sa yesi ba kunda et cause un modèle comme mama Shako te parce que c'est maman Olive na ba soso ni soso mbongo garçon mo bo sala rawa nini ben mission na chaîne mo ba mission cuisine elle ba ba semu na ba loso na ba soso ba semu na ba soso et oui yeli kuna na mo kinga na mission ba ina semu na soso semu na saka lengite soso na za goûter bo ka oya bazala mama wao te mama wao azana souci ya bandeko bakufaki na Goma kuna Goma za déjà aza kuna na volcan nini ya volcan bandeko na Goma mama za na souci na minito lobi déjà hier mardi mama soka azoki dia vol azana Goma na minito mama za na Goma siko mama ki Goma na mo ngina ba epo ba sinistre na mama moko déjà basaka madeso bandi akokaba basaka malo do lelo mercredi jeudi famille nyonso oyo ndako esika na Goma akozwa matelas akozwa 15 tol akozwa baplanche akozwa moins $1200 na bapièce ya super akozwa matelas akolalela akozwa nini matala akozwa provision Zidane akozwa provision akozwa babashe donc azopesa yo mbongo na biloko ozana ozangela déjà donc oui bato lo tongi nino sali basho kangi donc maman lui va se passer bato lobi jeudi azo remettre déjà ba don na mo ozira ko etikela bino loso pour maman Shako akufi maman Shako yemo akina na maman livre na bagoma kilo kabela ba sinistre o bato bazozanga bato bazima ka kuna bazolela pe bazolela maman Shako siko maman livre fasa seconde ni de maman livre maman Denis Nyake waye bon na suli kono bo sa maman livre ta yomoko vraiment bo tchalo koso pembe maman Olive ya mingi miso pe bilembo tikalaki ya ba mikolo bo bozelo wa maman Olive te boke kuna maman Shako
vraiment ba propose surtout les autres bama awa ezaka na passe l'émotion et remona mama qui j'aime so vandi boya l'équipe boya vandi meli moko pona ye bo seki sali ba jeune na kati aussi akena na ye mbele autres zo ba boya azana kati clinique noise banda ko zo malili banda ko zo malili la maro azaka na kati malili pourquoi faire boza motema makasi boye pourquoi et puis bana basi boza wana bandeko bazotamba ba bureau na mona ki Chaka Congo problème Chaka Congo eza nini pourquoi Chaka Congo azu ba problème ba comédien Chaka Congo lobi famille ba lingi famille ba voter ba chepé na quel est le problème au fait? Le problème est que Chaka Congo eza artiste à danger na danger mama Chaka Congo eza raté pourtant Chaka Koufi elle n'était plus en danger non elle n'était plus en danger parce que ça Koufi déjà et puis bah comédie bah toujours together parce que belombe na masumu na ba oxygène dès que tu es na mort biso ole batika soto lele na kimia vie Chaka yako expliquer libota ndenge bakosomba lopango après liwana ye ndenge bakoki kobonga après liwana ye bako bake poto de ndenge bako kende poto après liwana ye nde famille pe landi Chaka Congo on est nécessaire te bandeko vraiment les amis ya moto asimbi bango parce que ba image le bando ba ochotala eza ba image bakendaki hier non yango na osenga sikoyo na primature bandeko so za même wala biso tinde so ba photo wana o bazaki le lobby bazaki na primature donc bandeko malgré mbongo nyonso tout oyo batu nyonso bazoleka voir même première dame ya Congo maman de Nizaki asal leki wala respecter mon maman te mais bazokene toujours na ba bureau ba pesa bon kaka mbongo babi il faut basomba lopango to banano ba isa biso lopango commune tozo luka tozo ya lopango commune poto kabolango bazo mbongo lopango biso batika soka ya muke wana ba pesa so programme to le Jackie poko e ba lopango ya kuna $5,000 kimpoko 1 mapango 5,000 oyo rotia micro pe afinga ba comédien eza mawa parce que ye oza musala o mama Chaka azoki na liboko yaki na ye na musala oyo mama Chaka kana media finga pe mama Chaka kana media awa olia be mbongo mama ozoja mbongo bonde nzambe na tozobanga yeke poani tobanga nzambe na te vraiment lelo boko excusez biso ndenge tokomoya boye maintenant le site peut-être ebandi totala peut-être fin semaine soki programme ebimi te bandeko ça va dégénérer bolimbisa biso parce que il faut bakunda maman faut pas qu'on a maman biso za un problème te et sa famille biologique peut-être bazan maman ba osala mais 3 semaines c'est trop aza quand même star asali ebele na mboko bato ebele bazole la maman Chaka ebele bazole la maman Chaka to limbisana to bosana oya mabe le kana mukito za bato to za parfaite so to beteli libako so to geneli mabe so to sala ki maboye déjà na bike oni so bagina pona maman Chaka si ba limbisaki maman Chaka po lelo azali souté so oza mutu est-ce que senga pardon pa nzambe butu moyi tongo la mutu ape vola la yo pour pardonner ndeko na yo lelo maman Chaka azate taba comme famille na e komi ko sa maman Chaka moni bino moko malgré ba mbongo bato basi ba pesi lobi mo photo bo chota la bazaki suna primature mbongo ni ba oluka tozo ebate bo bozana ba contact na bande ko maman Chaka bo benga bango bo yebisa bango to kuna maman Chaka parce que biso toza boye to ndima o pété maman Chaka za la kana ndako malili bongo et que gouvernement 7e makambu déjà bakunda maman Chaka même ceux qui le ministère culture a pesi monter mais ceux première dame a pesa bon ça va déjà to kokunda maman Chaka to kokunda ma to mo livre bakunda ba Daddy Kamala mo livre bakunda ba Solange Mindondo bakunda mo livre bakunda ba Pululu Chiko so maman de Isa pesi mbongo to kunda maman Chaka to kunda to zela ngenyo so wana famille ya maman Chaka si ba Congo la ba mbongo ba ministère ba yebi kute be maman Chaka so ba mboma ou pas est-ce que non bambomé banda to lendo tikango est-ce que bazonga yekina mao c'est comment on a pour informer que bamboma qui déjà parce que l'artiste et l'ombe jamais kotika maman Chaka pendant 5 jours ça que bambomé. Vraiment merci à président Lombe, le patriarche Lombe Soukali, merci vraiment. Papa na ndenge bozana, papa masum boza on fo moulin malgré baba tebino pembeni kuna mais eza problème te papa bozaka wana tozaka dugeda tozotala bango ndenge nini ba okena makambo so biso tozana so ba bi prêt biso to ina so to kolela Jackie to ko kunda ya Jackie vraiment tozaki na bino tozali na maogi vous ça fait mal, ça fait vraiment mal
bapele na bino tozozwa ndenge boza na regret na biso mpe toza nango mais toza limité na famille ya mama Chako limite wana epermettre biso te tokota so bomoni mpe tozoya te lisusu na matanga c'est parce que police ezoya butu mo ekoka bafamille mama Chako bakomi so boye wana babengi police eyokanga bino soi disant baordre epesami bon tozo respecter pe ordre donné par le chef de l'État rassemblement pas plus de 20 personnes donc il faut tovanda na bandako tozozela kaka soki programme epesami bomona biso na bino toza ensemble ete tomisana kokunda kolela na baninga bomona ensemble maoki vous la monde de la soki ezali oyisaka ndeko na so na kati ya jode toye kwa TV oyo balandi yo lelo soki okoyebisa bango nie par rapport ya liwa ya maman pe suite ya programme. Merci beaucoup Zidane Lobota Zeta Mnene, merci beaucoup na Jodette Waikwa TV. Et nga no singa 10 ezonga. Combien sur 10? Combien sur 10? Ouais. Combien sur 10 ezonga? Jodette Waikwa. Combien sur 10 ezonga? Et puis nga gérie permanente dans le chantier te bon le chantier ka moko nga na mitika là. Donc voilà, émission za tema kitoko. Merci beaucoup na bande volonté nga na Jodette Waikwa TV. Ça fait très mal, très mal. Vous imaginez combien de fois les biso to comment bossa na air moko ke mama Chako za na mort ola to bimi to ke musala obosani rappeler balba tout et ma possible kunda mama Chako na vandi chez biso awa Herman Komba ayebi to vandi libana mosmo l'équipe a tuni so mama est-ce que possible kundi mama Chako lingelo bake ba so ba Monica biso ba nga ba mama Chako kunda mitote o sa biso pasi bande kona ngai mais bon on ne peut rien. Made bongo, maman confinement. Made bongo, maman confinement. Tout ça, toujours ma tante, maman Chako na ba kondité. Et puis Bijou Tsumbo, Bijou Mbutu, maman présidente de la femme actuelle, na kata Paris. Et puis Baby Matanda, maman confinement. Julie Mojinga, l'ami de Fifi Congolo. Fifi Congolo, ma copine, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Bijou Mojinga. Donc voilà, merci à Bino Nyoso Bolandinga, en tout cas, pas c'est ça. Si tu as le babou, nous sommes capables de faire ça. Si tu as maman Chako, si tu as 4 midi, il faut tchak. C'est comme on a au monde qui est souté. Il faut tchak, on est à douane, ne peut pas au fouta. Le sol est venu du stade, à vous percer moi qui ne faut moi maman Chako. Il faut tirer douane na wana ole ka pesa qui mobeko pesa qui respecté parce elle était la douane vraiment non mais tant vraiment parce que modèle les lo bandeko total là il y a maman Pendo maman Souké maman Pembele autozane le chaque jour maman Linga Sipina Biso Miss Mango maman Boli maman Mabele maman Bomengo bon bazali banda mboko na bana katia wa bandeko total kana bango na tangier total kana bango bandeko lelo maman waso batika biso maman ipala bakina biso tozali voilà donc maman so totika na bango wana faut maintenant c'est un vieux cher à Congo. Maman Nzita si le labela. Maman Nzita a très malade. Maman Nzita, je vais chercher comment maman Nzita très malade. Maman Nzita, maman y est baraté. Je vais chercher maman Nzita très malade. Maman Nzita très malade. Maman Pembele pe o ya finga ki na matanga. Aza malade. Ayanga beta. Je vais chercher finga ki. Ah bon? Aya finga maman Pembele ba combien de sika ki. Maman Pembele ba za malade. Donc il est temps artiste à danger à Samsana. Et mais donc on les passe à fashion on les abat les journalistes à Bana Congo. Nakata Liège. Moté Majitou Givlé de longues jambes. Toussaint Mikani, un arabe perdu en Afrique. C'est mon beau-frère Toussaint Mikani. Moté Massive Givlé, maman na Fif. Et puis dans Mathieu Benz, mon sponsor officiel, mon bal à Joël la Boli. Félicitations à Libala, Pélé Simbe Kende Liboso. Maman Pemele, Azamala, maman Nzita, Abelaka, Azoluka Lisungi. Maman Nzita Abelaka, Azoluka Lisungi, Bandeko Zawapi. Ozapi au monde en a vraiment je vais chercher à Congo là on va toujours dans un combat les arabiens sauf que ça avant est vraiment artiste ça vraiment en danger est vraiment ça combat on est aux ça on a un mot si ça va on applaudit parce que déjà un mot si aux assister il y a des mots si il y a qui déjà ça qui ça ne tient pas à retirer tous en a troublé tous en a banni ça c'est pas bon déjà na révolution culturelle batunya sur bazakuna
combat eza makasi o tozobundela ba artiste tozobunda pour la cause na biso ezali juste. Là vraiment je salue mon papa Izedogo depuis Kinshasa. Lemba d'abord na super lemba ana soko vraiment na super lemba ana na super lemba ana soko leki ka tiche mukeka na el wana au monde lemba d'abord. Donc les ana mon papa Izedogo bazana Colvos bazana donc les gens ne peuvent pas me la malili soko komi wana okozala vraiment des cités. Je dis carrément merci à Léonie Lutula depuis Sikozali na pesiki jatomo bote belé. Ma patronne je de toi quoi los des autres Moussounia papa Bob wai quoi na pesi Viane Bondo bambote belé papa Gino ici kozali na bosalioté papa Gino la marraine Ochichi na pesi vraiment bambote papa Jean wai quoi et maman Mado wai quoi pourquoi pas bangonde bakelani ya likambo yango totiki nyonso na maboko nzamba lino sene na pesi bambote belé Joël Akele na pesi bambote belé. Vraiment quant à moi je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine si Dieu nous prête vie. Merci. L'heure est grave. Bon, quand on a chanté, toi.